Rancy TV. On a tout le monde à théâtre, à émission, à musical, political, chronical, sportical, karatécal, news TV. Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne Rancy News TV. Chaîne notre problème nous toujours maramotali éducation familiale. Autopé c'est la bino toujours makambo. Babiso omoni milka bimi boye niki de la RDC ya bwaka makasi boye. C'est qu'il y a un montement à sala qu'il sous makasi. Donc caméra mon bwaka ma babi mobalo lekinta banelengi mirakinzi mais clin d'œil en toi. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on commence notre débat du jour. En tout cas, les lots vraiment dans les séances pour nana kanda. Nazana kanda makasi, nana kanda les sabino. Quand ne bo pesa biso confiance, ne bo salangai ni qui derrière de ces confiance, ne ngapela pesa bino toujours confiance. Bo bengaki na okaki bo lobelenga. Babi, les lots éducation à banezo beba. Et ça à cause, premièrement, il y a mes parents, deuxièmement, il y a ma belle-sœur. Waouh! C'est intéressant ça. C'est vraiment intéressant. En tout cas, si j'ai un comportement de nos belles-sœurs. Et ya, vous avez moi aussi. Vous avez moi aussi, moi aussi. Si vous avez ça là, yondeni. Et ça la yon ndenge nini donc omoni muninga ndeti ndeko mobali azana ana copine na ye et tout bosala ngo ndeni bo expliquer ngande bosala ngo ya moni kutu mwasi oyo abungi na ote azandumba boyena beti doti ndenge ya na bino linge monsa ndumba ebete kazaki ndumba. Et ça n'a déjà balobaka, l'amour est aveugle, l'amour supporte tout. Yo non to mona bandumba babala. Tala bandumbe belé. Bo bala bino kutu bana ndak bo tula. Donc vraiment lelo na comprendre que bino ba bo tulisa bandumba. Siko likolo na ngo bo baksani. Likolo na ngo. OK pas grande sœur na yo. Et pardon, pas grand frère nayo, grand frère, tu vois, ta copine là, elle n'est pas sérieuse, boyena boye, ta femme là, elle est ceci, elle est cela, boyena boye, patati patata. Si continue au salango, on a pas la pour ça beaucoup mais il y a tout au fond beaucoup mais là la WhatsApp mais beaucoup mais les commentaires sur au salango ndeni. Toi qui n'est pas, toi n'est pas. Bino pe bayaya mi bali. Si tu as un lien ndumbo, ebe te ke muto lien dans la ndumba. Tant que je pensa ndumba ba biso que non moi sino vivana ye oyo ninga zana andumba sko oyebe na ote yango bino pe mibali bosala ngono ndeni ndeko no penza ya mwasi aye mwasi na omoko oyo moko telemisa na nzela oyo moko linga ali ndeko no ya abano ye biso que non tu vois la fille là elle est ceci elle est cela bosala ngono ndeni tani bo baby ça va faire bana bat yango ba basi mususu ba ko mitema mabe. Bon, moi, est-ce que les conséquences n'ont pas ba enfant de la rue, ba éducation pourrie. Donc maman ou azaki wana po aboko la mwana na comme il faut a éduquer mwana na ye na ndenge ya lingela ka mwana na azala. Donc a comme une incapacité au salango parce que ba belle-sœur ba lobaki. Ya bino pe bo basit. Bino pe omonye la Bible dit tout se paie ici-bas. Nyonso zo salo sa mninga on peut bozongisa lao. Eza bien te bo bongisa ba belle-sœur bo tika ko bo mama bala ba ndeko la bino mibali yo ba yembela bino nzembo ba ndeko ya basi balinga basi ba ndeko mibali te pona nini kiketo wana keto bino bozana ngo bozongo no ndeni bosala ngono ngapa na posa ngabo expliquer ngabo bosala ngono ndeni lelo ba victime komi bana bana botanga soubiante bana bakomi enfant de la rue bana bakomi ba miyibi bana bakomi ba kuluna na monde na kini ya lelo kuluna komi donc pas possible na ba quartier kuluna ezalaka te kuluna ekomi pona nini papa na maman bakabona ki pona nini famille elinga ki ete ba belle sœur balinga ki ete bon mona obo créer bino mo petit bo vana bandako na bino vani penza calme donc zino foyer bato même Bible lo bango muto kabolate onzambe asangisi
siko bino bosala ngondeni bozi pe bo bandi okabola bandi okata katako mabala batu ya bo abasi boza basi ne boza wana boza vraiment basi ouais nga vraiment lelo na nga na fongola ne téléphone na nga fongola téléphone yo ka pe no ba vie ya batu to yo ka pe no ba vie ba nyinga ya ba nyinga mususu baza libanda ba pesa biso na soki ezala no nini ayi allô madame allô allô oui bonjour madame obengi biso wapi kombo nanyo Bonjour. Obengi biso wapi kombo nani? Obengi biso wapi kombo nani? Allô, bon, toyokani bien te, bandeko ba obenga, ba pesa biso ba envie na bango, ba pesa biso ezala non nini keto wane uta no wapi. Lelo bana ba comment souffrir bana ba ba kuluna à cause na bino ba belle-sœur. Hein? N'importe quoi. Bosala ngono ngapana bosala ngono ndenge ni bokabola mabala bato bobanda okata kata yango bo vanda ti bokombe okisi ba 45 ans bokokisi ba 45 ans 60 ans na banda ko ba parents na bino parce que bokabola mabala bato do ba bibali na bino mo ko gérer bango témoigner quand la Bible dit tout se paie ici ba yango na nzamba ofuta bino yango nzamba ofuta bino hein botika bongo botika keto wana bozana ngo ba belle-sœur botika keto ngalinga fi wana te ngalinga akufa siko po linga kete akufa po linga kete siko simango simasko linga yo linga keto baksini ezalaka te bo changer ba comportement na bino ba belle-sœur bo changer ba comportement na bino eza bien tata mukie. Et ça bien te. Bozo nuire ba vie à bana bato. Et ça la te. Après le bac non. Moi non kutu. A komane kuluna. Écoute telle fille, telle mère. Ya telle fille, telle mère. Nana kozango parce que yo linga olinga mama bangote. Olinga mama bangote. Yo linga ki opesa nde oyo yo olingi vika nde kuno moi mon frère est ceci mon frère est banquier les banquiers ya tika les banquiers à ça la choix naï tika les banquiers à construire propre foyer naïe pour yo pende ngozana mama na bino soki ba belle-sœur ne balinga ki ete olinga ki ozala bongo te so ba belle-sœur ne ba pesaka chance te ovana na libala ongoza mona éducation na oyo ozana ngote olinga tanga ne oyo tangi lelo te do tiki la baninga pesa baninga chance pesa baninga chance tana babalabala bana bazolala babalabala to comprendre te ce que za nini bana bolala la babalabala pona nini moi mususu tatani na mama ne bazana bango envie mais bane ko balingi bango te parce que papa bona mama ba kabwana bane ko balinga bango te oui to la moto ya mano appelle allô oui maman aux en direct c'est Ronsi News TV mutuna izaboui tous la posa to ebaka envie na yo par rapport ya ba comportement ba belle-sœur na biso lelo tozo mona bana bakomi bakuluna bana bakomi ba miyibi à cause ya bokabwani oyo bande kwa mibali bazolinga te bandole ko mibale basanga ko pona yo lingi nini olobi ndeti nini bon nde kwa kei tozo ndeko mususu hein bande ko botika bongo botika kopanza o nzambe asangisi eza bien te. Oui allô maman boni oui aux en direct sur Ronsi News TV tout ça qui na posa to ba juste envie na yo à propos ya comportement ba belle-sœur na biso po na yo lobi nini rappelle-moi nzambe bandeko bobenga soko mono za eloko koloba te soko za eloko koloba te en tout cas kobenga te parce que là nous sommes en direct toza juste na posa ya ba conseil na bino toza juste na posa ya conseil na bino pona bandeko na biso baza na balabala o lelo babengami bakuluna o lelo babengami ba fazer tolobela ngo nani
bandeko ndeko en tout cas ko benga te so ko moni oza prête te ou prêt ya ko leka na en direct na biso o rappeler biso na sima même après émission oki ko benga to kangina no téléphone poto si sana ni solo oyo ba yaya bosala ngonde nini siko tongo yo omona mwa muninga ke ko bunde mwana wana asa kuluna boyena boyo na po leka pe na TV na chaîne Intel ozo ganga likola mwana muninga soto to landeli cause ya mwana na komela kuluna ezayo mondo obebisa éducation mwana bato est-ce que nzamba opambola est-ce que nzambe pe alors ça dans les sorties que mwana na pe azala lokola mwana oyo lingaka te yango botula oui botula na bandako na bino yaya bo changer boza bana basi bo changer boza bandeko même si en général ezala basi ezala mibali bo changer parce que bozo nuire ba éducation bozo nuire ba vie ya ba innocent bozo nuire ba vie ya ba innocent s'il vous plaît botika lelo bana na bakiko bakoma otinda mo ba ke sala bilanga mais soki tata na ina mama na ye bazaki place mo banga ba ke sala ngote est-ce que parent nini a rolinga ke mwana na ngane nga zaboe akende neti peut-être e café là au soit boulot comme ça akenda ko sala akepe mona ka esusute yaya soki obota non te tout na bat ba bota ba rappeler passe ya 9 mois j'espère que au kabola famille batuti oyoka oko kabola kate en tout cas bandeko na ngai basne mibali totika ba sale comportement na biso wana ya bokaboli totika yo ozomona okaboli tu trouves ça normal mais ça normalité tu trouves ça normal mais ça normalité ozo faire souffrir innocent batu d'autre part nzama opambola te nzama ko pambola kayo ata mukieti nzama pambola moni ngakutu boza na expliquer bino on a belle sœur oela ba je on a papola bino bambata oyoka po place ngakutu na mbali na ngozakite makamu yo so ba difficulté yo so to leka ozala rati au moins so libana na biso ya te vande pas non oyoka o ba bêtise de comment leka lelo ba mona mamba to leka te kuluna ana e salo sikondeni so likolo longo baksani mwana mninga leki kebe wala za muyibi yosko peso vana ki mapeka omi moni siko enga inde yaya motango tia boy oyo ezongela yo vous comprendre ezongela yo est-ce que vous comprenez que ce qui papa la maman bakabwani obi difficulté moi isa la place wana ti maman qui nda luka mbali mususu azwa mwana na charge et puis ba papa pe mité mama beko mwana tanga te le bele lokote ba papa irresponsable mone bobi misa bayana mino ba irresponsable bobi misa ba ndeko mino ba irresponsable parce que bino ba sale comportement ne mususu lo ba bien ngakutu ne na zaboye ba mi balata so ba balani na kokota ndako nganga pona kabola bango aya wa mulunge wa chaleur makasi siko likwanda kwa ngango baksani tala mutu nyonso bakota yakenda kwa nganga te mutu nyonso mto simba te même la Bible eloba ne touchez pas à mes oins dans son message là ba je wala ndeko moi si je te conseille de laisser tika pour ba vie bana bato so ba vie ba en danger ozo nuire ba vie bana bato moi je nzamba alinga ki azatama président azatama ministre lelo obebisa venir à moi na kabo eliko mutema ki kieto donc nous ana kieto tona na yo donc kieto ko etona na yo penza mutema mabe wana etona na yo pe papa et ça ronde ni oboti mwana par exemple bokabwani na mama na ye siko opose charge à mwana na charge na yo moko ale lobi mwana na tonga bonga lobi mwana na tonga balo yo bima veste na fion ngaso na za mama mwana na no lapisa o no sopelo mai penza ya acide okufa papa irresponsable lelo vraiment la gagne libino ba belle sœur
botika ba beau frère botika ba comportement bozana ngo pourtant bozo kabola ba ndeko bozo nuire ba éducation bozo nuire ba vie ba innocent batu boyebi tete ngo kaboli ndeko loko nini ko bota en retour botika eza bien te hein eza juste des conseils mais ça conseil en réalité ça peut en réalité ce sont des choses qui se passent dans notre pays dans le monde aussi. Donc, tout ce kango, ils ont bien dit. Tout ce kango vraiment, en tout cas, ce petit comportement là, au moins ben jamais pas au pamboulon, jamais peut, jamais lingane bato bongo, jamais lingane bato sangisare. Donc on sangisa jamais au pamboulon, donc au kabola, jamais au pamboulon, tu dois au zaka bongo. Au bando dundara makambo, monika nekola mba ena mwasa kio dundi au kabola. Tika. Totika. Merci, là nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que Moutou a eu par naï. Moutou la Moutou a eu par naï. En tout cas, je n'ai pas tutoyé quelqu'un. N'a fini pe Moutouté. C'est pour mon ma bien étalingate. N'a lo bakaka. Au bilo mo bolo baki on appelle en zone ici la bino. Bo changer ne ba comportement. Bo changer ba comportement na bino nzambe en pambola bino oui on a si ma caméra ezaki mo balo azanga lisumu ngamo pe ni na beniki de na bakisela ye penza mo bali leki tabanelengi ya boye bazu wapi bon s'abonner massivement sur Renseigne News TV pour tika jamais cause à la dessus neka bino bo salanga confiance ninga bena sala sou bino confiance donc bon s'abonner massivement. Kéliane malgré j'ai raté ton appel aux années auditoires merci beaucoup pour la nuance merci mon caméraman on se retrouve prochainement.